Merci beaucoup balandi océan du Congo pe ba fidèle abonné na biso ba oyo ba misana kolanda chaîne na bango ne na bisa kabino chaîne la libération chaîne oyo ebombela kabino ba information te oyo ezoleka na mboka na biso Congo biso to kenda ka uzwa ba information na source ne na yebisa kabino place mabe salami to koloba mabe so po sali bolamu to koloba ngo kaka bolamu awa na océan du Congo et puis mbote na bino ba oyo bozumwa mikolebele ya kolanda bosakoli bolandinga mo mikolebele te kasi ezalaki mo contre ta santé bandini nde to yebisa bino ezo permettre penza te mais souci ya musala na souci ya chaîne na biso na souci ya bino ba imboka nango to bito ya kaka poto sala bino musala et puis na bosani te ba mes condoléances na bandeko nyonso o babungisi bandeko na bango et puis na bosani te yanga libota ya océan du Congo na moni bongo gloire ngoma wa siko bungisa mamaleki na ye bandeko na lobaki ata fleur matangi ko bima vendredi mais kino lelo réaction moko exacte soki pe olingi na pesa numéro benga na plus 243 82 96 11 798 plus 243 82 96 11 798 benga biso ndeko gloire et bembe ko bima vendredi to lukata to chata fleur et ça la ta bien. Dans le bas qui $10, attends moi 50 tu sais là tu fais un nombre to chef là après ça la muninga na biso bien après ça la ndeko na biso bien libota pe ba mona ke à part libota né biologique à ça pena libota na ye oyo à travers kana bango wana bo moni bongo pe photo msu ezali ko défiler wana bo moni ezali bongo mama océan oboyebi chef ya océan du Congo yepe auti ko bungisa bongo ndeko na ya mwasi na kombo ya mama na biso Darlene akufa kina mokolo ya lobi na hôpital ya Saint-Joseph bon corps ils abongo na morgue ya Saint-Joseph ebembe ebimina mte programme soki ebimi to kopesa bino awa yemoko azan hôpitali kasi yango biso no océan du Congo to lobito beta mbela to pesa ba mes condoléances na mabota nyonso o babungisi bandeko na bango ndeko gloire ngoma et puis yemoko patron ya chaîne océan du Congo maman c'est aussi ko bungisa ndeko na ya mwasi yango bozomona photo wana ezo défiler ndeko gloire pe soki azana photo pe ya mama leki yepa ko défiler bomona ba photo ya bandeko na biso o batiki biso ba photo ezo défiler et puis na bosa ni pété mes condoléances nanga na libota ya papa na biso Kabulo mwana Kabulo o azabongo ministre transfert ya plutôt ya sport asili bongo ko bungisa ndeko na ye général Kabulo oyo babomiye bakeko découvrir na kati ya libulu bomoni pe ba photo ndenge ezali ko défiler wana Congo passe et puis mes condoléances na bosente na liwo okino lelo o to biso ba congolais tozana nzoto moko boyoti siko tozana kilo po parce que tokite ko bungisa député en fonction ministre ancien ministre de transport papa na biso Charbon okeni kino lelo matanga e bimina mte bazola ndela kaka bayeba nani ne mobomi nani ne assassinat ya Charbon okeni soki programme ebimi toujours quand ko biba bokoyeba on kapé bokolanda ngo na chaîne na bino océan du Congo pasi mingi na Congo lelo tozolobela makambo ebele izopesa pasi tangu tozomona Congo ole topesa makanisi moko kende liboso eloko tosala Congo ya avancé mais Congo eloko oyo ezwaka esika to eloko ezalaka important na mboka na biso Congo ezande buzoba na ebite na Congo telongola République démocratique du Congo toto tika yango toto chanza ngo comme République démocratique de Mitakala ezo sala pasi ezo sala vraiment pasi tant que tout mona ba vidéo ya boye tant que tout mona ba makambo ya boye ezaki to côté et puis sotali ba makambo ezo sala ma mingi ka epa ya banani epa ya bato baza mwa likolo autorité a pasteur banani nani alors pourquoi boye Sony ezo sala passe boyebi vidéo uti ko bima lobi to sima lobi moi to vidéo ezate pour que c'est interdit ba photo ka ndeko na gloire o initié ka ba photo ba ndeko ba mona papa na biso bisele les before alors pourquoi ba makambo aboye tant au peuple congolais azoluka ayoka souci ya mboka na ye tant au congolais azoluka mi pesa makanisi pona mboka kasi tala distraction ya makambo ezangi tina à l'époque kala ya papa na biso Mobutu wana na yebite so na botama kato wana so na zalaka bébé bon na yebite bino bato bozalaka à l'époque est-ce que ba makambo ezalaka to na époque ya papa na biso musée wana to komi mwa kokola
tout le monde papa na biso musée azala na babula ndombasi azala na banani azala na bato ebele est-ce que ba makambo esalamaka toya lisusu à l'époque na temps ya Joseph Kabila. Alors pourquoi dans le régime oyo ba makambo boye ba mita do banda to bandi mitakala na mitakala ya bato so samba pourquoi comment donc na on la vidéo ne pendant moi le quoi que na telle vidéo ya tata na ngai na kozwa libabe comment na jeune fille azo sise papa na biso makembe sekene ezo sala nga soni na passe. Alors pourquoi ba makambo boye na Congo pour la nini yango to mona génération oyo ezobota masikoyo ezobeba génération oyo ezobota masikoyo ezobeba pourquoi pas toi mwana muke na âge ya muke po ba téléphone Android pe komi nango déjà ebele pa ya bana mwana ne sota mso ata za muke azana téléphone na Android mwana ne sota za muke azana téléphone na Android bu vidéo wana bimé directement côté na téléphone ya mwana wana monyango. Alors nini pe mwana na loba luka pratiquer to nini pe rotina mwana na luka sala oya moni na vidéo. Alors pourquoi ba makambo boui message nini o bo pesa biso jeunesse message nini o bo pesa biso ba jeune o le bitam suna lobi ki na koki ko telema pe lokola moto moko boye to numéro 1 ya mboka na Congo to moto moko boye take député na Assemblée nationale to moto moko boye take mutu boye songolo na mboka. Alors message ni o bo pesa biso ba jeune tant que mona ba vidéo oyo ezo sala pasi ezo sala vraiment pasi makasi comment na bolumbu ya papa o azap o apa na ngaza papa na biso before biselele esali pasi ba politicien congolais tous à la bato ba politicien congolais to linga mboka tant que tu na posa mboka ke liboso tant que tu na posa to pesa solution pour na mboka mais to mona ka ba distraction ba makamba boye eza vraiment ki to côté esimi nini obo pesa pa na biso bana to esimi nini obo pesa c'est eza na ngopenda eloko mona ko koloba ke lelo to lobita musubo kike mutu kingani bo asali mutu boye to mutu kingani ba fele mutu boye donc pa na bino tam seko za na ngo normal pourtant bio moko to mona ke bino moko ba konzi o biso to ko kozala boko kozala exemple pour na biso mais makambo bino bo sala ole ke boluka botala makambo mboka botala ke dollar et mati peuple a souffrir courage zate ma ezate kolia pasi mais le kobino bo la biso ba mitakala République de Mitakala. Ils ont quitté côté. Et ça li passe. Na Congo ba makambo to yebi ke o eza makambo moko boye ko batama mais comme na facilité à komona na kosa signer batu ko boma batu na Congo comme nango eloko moko eza mukie. Ah Nzambe. Soko tali pe amo lobi ke pour la nini na botama ki congolais mais ko boya ngo pende ni Nzambe moko atinde nga na Congo parce que yebi pourquoi atinde nga na Congo. Pourtant tout le monde a ba vidéo ya papa mikolo non soni na ko tala bolumbu a papa te. Alors mais papa sali ba publier ngo siko biso to sani bana po bible pe biso wa romona bolumbu a tata na azana bilaka il mabe. Peuple congolais to linga mboka yo muto ozana souci ya Congo to linga mboka to kobeta pe lisolo ya makambo etali assassinat na Congo ekomi kosala pasi papa na biso général Kabulu oyo bauti ko découvrir ye na libulu babwaki ye. Alors pourquoi ba makambo boye na Congo pourquoi ba makambo boye zo sala na Congo na temps oyo bozolo bato okene élection na temps oyo bolo ba que j'ai francophonie fallait banda sur le 28. Alors pourquoi ba makambo boye sala na Congo assassinat ba mitakala makambo moko kitoko te ba ko enlever ba to ko mona bakanga ki ba ndeko bele ba lakise bango excusez na itando ike mais ko enlever ba tout kino lolo et continuer ka ke sili karaté. Alors ba to bokanga ki o bo lakise ki biso na itando ike baza banani boye bisanga bato bino bokanga ki obola kiseki biso na etando ike baza banani po kino lelo banlèvement et si la te lobi na moni ndeko mo abengi ngai ayebisinga mopangisa ngo
bakangi moto liboma moko boya te basuki boya ba ba longoli moto liboma na basuki oya te na se basuki na bamonye na ba casque ya matoi babio moto liboma na casque sika boende nini batala na saki oya zaki nango ba pandi batali telefone ya iPhone ya sika ba pandi susu batala susu be ba 20 000 francs na ba $100 alors bon mona ki derrière ba wuto ko l'accession bi ke bokangi batwana alors ba makambo ba kidnapping o makambo yako ko enlever bato ba enlèvement oyo et ko sila ka na Congo l'état gouvernement congolais bolinga ba peuple congolais bozala na posa na biso te tango bomoni ke bokomi na tango maponami ndenge boke na tango maponami boye ya wana kopesa peuple congolais conseil moko avant na pesa bino conseil ndeko yanga na sima bilili oyo edenga na video oyo tielanga video oyo toleka bomoni video wana bambwa misatu moko bandaki kolia na sani moninga mususu ayebiriri bawala lia ya longo baki kobunda mususu ya remplacer bango abandi kolia eza système ba politicien congolais na biso ba peuple video wana était ya biso ba peuple video na lakisi bino donc ba politicien congolais na ba peuple video wana était ya bino. Donc tangu biso na biso to bomana bango ba olia na sani bango ba obokola bana bango ba oyiba mosolo bango ba otinda basi na poto bango ba otinda bana na poto bango ba otonga bandako mengana yo koto tozo finga na tozo bomana tozo inana. Peuple congolais tous a conscience, peuple congolais to mulingana, peuple congolais tous a bomoko yabisa kabino tous a na mboka mi ba tous a na mboka moko aboki isolo ndeko na biso ya papa na biso sasunge suma kamba uti ko sala toza tout autour mama Rwanda ya uti ko ndima ko signer contrat et pas ya Kagame na Rwanda pour que azwa ba Rwanda baya ko ba réfugié ba Rwanda ba kovanda pana Brazil za munena ndenge nini ba kofanda wapi koto toyoka ba teka mabele kota maluku koto. Alors ngana koto yo distraction ngana yo koto yo totalaka ba video ya mitakala ngana yo koto yo toyoka koto ba bomi ngana yo koto yo to se distraire na makambo ezanga tina ole ke to pesa makanti na biso na makambo mboka ole ke to pesa makanti na biso na makambo est important distraction la distraction. En tout cas peuple congolais video wana ya mutakala etali biso te video wana ya mutakala et to pesa makanti na biso na video ya mutakala te to pesa makanti na biso pona mboka totala mboka ezokende wapi mboka ekende wapi to wutu wapi to okende wapi est-ce que tozo avancer ou to dinda d'enlèvement et si la tete on a lo babondeko et denga na sima tchelanga sous vidéo enlèvement ne salami na matete. Wana bomoni bongo na matete enlever mutu ba Hollanda batu bazolanda makambu peuple congolais oto ko tia na makanti makambu biso oto ko Hollanda nde yango makambu ba enlèvement boui
mais tala biso makambo tokota makambo buzoba ya kofinga oke bundela politicien kuto zonyo nekosoni ya politicien oh lelo soki basoki so to bakango to basoni politicien olobelo kote lève sarabino tomi pesa maboko et pa ba politicien oh baza na souci ya Congo tomi pesa makanisi pa ba politicien oh balingi Congo que non que ba politicien oh baza pona intérêt ti oh balingi Congo to koyeba bango ba oh pe baza pona ba intérêt to koyeba bango pe kaka peuple congolais partout aux alliés tous abumoko partout aux alliés to linga Congo tala politique ya Congo et c'est que politique mo intérêt o azaki awa alongwe awa akomi awa tala le londe kona biso Serge Jouel auto yebisa ka azaki chef ya jeunesse ya ECD le lo atiki ECD pa mona ki mwana mboka Martin Fayulu lobike ya ko kende ne pona élection ote ya linga ki ba kende pona élection o ndenge zo kende po ya li azwa mbongo po ya li mbongo ye wana kei pa papa na biso Denis Mukwege politique ya Congo yango wana politique moko boye sala mvwa misabana na yo sala poche na yo tonda sala peuple congolais tikala na sali papa na yo sala peuple congolais tikala moumbu na yo sala peuple congolais souffrir alors biso mo ba peuple congolais to yeba wana te to koye biso ba nzeta ba drapeau ba nini koye mena uti ko mona mikolo uti ko leka koye mela bango na suko ke apese moi 10 000 moi 20 000 est-ce que 10 000 wana oliango un mois mobimba na dit peut-être que 10 000 wana to 20 000 francs plutôt na ndenge mboka na biso komi bokolianga ata 2 jours tam suka na jour moko na demi journée sili peuple congolais to fungola miso peuple congolais ba manipuler biso mingi peuple congolais ba jouer na biso mingi peuple congolais ba sakana na biso mingi alors cette fois-ci muto aza na souci ya Congo akoki kokota na distraction ote cette fois-ci muto aza na pose ya Congo ke liboso akoki kokende na makambo ezanga zanga tina te to bundela Congo tant ekoki tant ya Congo ya ko bundela ngo ekoki to bundela ba individu te to pito ba individu te mais to bundela mboka ko bundela mutu te bundela mboka po Congo ezoki mabe soki ka to landi rythme on est to kenda ba perdre ezande biso jeunesse à lelo au moins la jeune à la muki na tonga tel likola tel na sabité ke na rozwa 10 francs wap na rozwa 100 francs wap même bon moye ke na kosaka na kota ba tata boy kitoko te papa mukolo boy mbongo ekende na babuzo ba boy o bo uti ko mona na ba photo boy eza kitoko te ole ke mbongo wana jeunesse congolais a bénéficié nango tala lelo bandeko na biso ba uti ko présenter ba oso ba diplôme lobi ba koya chômage to ba tsa chômage likola chômage wapi misala yango lobi na ndeko mona na tanga te to aka ndenge mo bino batu botangi bosala na bino pelo kote na ngapa ta na tangi na ngati na sala na ngelo te et puis ça passe na makamba Congo. Alors tout Congolais to bundela Congo, tout Congolais to lingamboka to ki bongo mwana mboka Martin Fayulu m'a dit aza bongo la marche pe meeting la samedi 29 et ko sala bongo na Sainte-Thérèse. Ebité nini président Martin Fayulu ango ebisa peuple congolais akobima akokende po ayoka message ya mwana mboka président Martin Fayulu akononcer et pas ya ba peuple congolais. Alors tout Congolais partout aux alliés to lingamboka ozaki message kaka na ki pona tel simple na maïman so izoleka na Congo et puis message on a epsino to longa na sima distraction to longa na makambo etali ezanga tina maramba video ya mitakale ko mateke sujet na biso te na ta otolingi makambo wana te mutu tanga la kisi motakala babi mutu alongo bilamba yoke osoni te bongo yoko yoka soni pona ni portal alors biso pe to yoka to le na biso te yemo mutu asali video wana yoka kisoni te alors biso pe to kota na makambo biso ba video te biso to pesa makati na makambo etali mboka alors bo s'abonner no Océan du Congo bo partager l'émission o père ozana posa ko benga musakoli numéro na pesa ki ne bandeli bo benga bandeko ba s'abonner on te ba ko s'abonner na Océan du Congo. Merci l'équipe technique nyoso auto travail na bilo même moral gloire ngoma na bosente petit nanga Dorian Nisamba bambote place aux alliés ndeko nanga Pekos
bambote na bino place ozali ngana bino tokutani mikolo ezali koya et merci na maman aussi bye.